Mbote balandi nyonso ya tokomi wapi. Bon mesana mbote za okola mon mesano parce que avant robanda eloko to avant bomona muntu obanda yikozela faut kopesa mbote. Yango to pesi mbote na diaspora, mbote na Congo mobimba na 26 provinces. Diaspora ça dit congolais tout à se retrouver na niveau ya étranger. Mais les loma metali en entrant, ils ont posé problème. Ba papa wana basali musala na bango salaire comme tel les athées. Mais le rôle là eza musala l'État s'organisa apesa bango babisika ya kofandela. Mais ekomi sko shida ya ba ministre ya ba affaires foncières, ekomi shida ya ba magistrat, ekomi shida ya ba ministre, pe ekomi shida ya batu o ba tia comme ba représentant ya onatra. Parce que tant oza papa nanda kozo défendre famille. Mukoko samba a diriger onatra. Ça dit tout oyebani ya onatra comme mabele. Yende il faut aza soda liboso ya ko défendre ngo. Boko mwana bilili na veni efasiki. Moto tu ayebi soko koti ele a face na efasiki za na concession moko ya munene. Mena comme stratégie batonga ba bâtiment commercial liboso ya efasiki wana. Mena kati comme terrain. Ba organiser pe ba kermesse, ba le rapé bibembe. Mais toyebi te est-ce que mwana mboka mukoko samba aza au courant ya ba biloko wana? Pe bato bafai na kati ya terrain wana eza bato ya onatra o basali o zo akeno plus de 50 mois impayés bakoli bamusu baza ba veuve bamusu baza bana baza ba orphelin mais attaque molobeli ya mboka totinda ye na assemblée yango bokolanda descente na biso na kati ya terrain ya onatra nani ateki to nani atie ba policier na kati poto mona ba terrain ezali ezala même ata assemblée ezala ata mamboto etali sous-sol ya l'État jamais bato bazo fanda batia basoda bakengela bango tango basoda bakomi na kati c'est que il y a un problème yango bokolanda ndenge to kitaki ndenge pe mwana mboka ndekoleza ndenge asololi na bango. Avant que na ya kuna ifo boy dino na ngoya. Ne faut pas soki bazo benga yo zo benga ngalo kola zo benga mas. Commandant, approchez d'abord de là où moi je suis. Et koyeba awa parce que il y a un problème qui se pose ici. Ouais. Na ye koyeba banani oyo bazali ko interdit parce que j'ai appris ça c'est pour la SPT. Na lingina yeba banani bazali kotonga awa et puis batekeli banani. C'est ça mon problème. OK. Na ye koyeba nani ateki awa et pourquoi vous êtes là? Na comment na document na? OK. Yé la nga document. Honorable. Moninga nani? Yanga eleka wapi? Tena radio. Bala sona radio bang. Nani Timi? Ouais. Azad, Azoya. Na tindi muta bengi, tindi polisi ya benga. Na ozela hivi. Pozo place. Toko benga chef. Monsieur Lize, toko benga akomawa. Eloko nazolo baiza boye papa parce que ngai na comprendre ka eloko moko te oyo elaka bino batindi bino kotinda soki balobi siko bolongwa bokolongwa eza problème etali bino te bateka te bino batindaki bino je pense que etali bino te
Alors, nalingi pe bokota na likambo etali bino te. Hein papa, parce que neye na kitiao. Moi j'ai les documents. Ya makambo ezoleka awa. Mais bino batindi bino kotinda pona kokengela. Alors, il ne faut pas bomona lokola toyeboye to lingi to kotisa bino na makambo. Yango natunaki kutu superviseur na bino te. Natunaki batu ya urbanisme et habitat au balobi ke bozo ya ko assister bango pour que basa la mission. Parce que bango ne baza censé koyeba makambo. Bino boye la police batindi kaka boya ko appuyer bango pour sécuriser bango. C'est la question que je posais. Alors comme je vais partir, ngana otika numéro nanga. Bato ya urbanisme soki baye bako sala malamu ya kobenga biso. Parce que c'est qui est vrai. Et là qu'on a zali ko insister. Ndenge bomoni to kiti awa. Mon lieutenant yeba yango. Makambo akoteka ka ba terrain ya leta kaka boina ki yankesili. Soki mutu moko asazarde awa, bokomona place to kokoma naye. Hein? Ce n'est pas un hasard. Yango moni na luki bajan nyonso baza traumatisé. Ouais. Oui papa. Papa Lézière Gai na kozala na regret makasi comportement oyo ba agent oyo ba yekaka seka sikoyo ba yebi problème oyo ezo le kaote. Il y a une décision judiciaire. Yo zanani d'abord, il faut Je suis retraité il y a SCPT. Ouais. Bisonde toyaki depuis 1988 et 98. Ouais. Tango toye tokutaki eloko moko aote. Il y avait vide. Comme tokomaki awa, il y avait une condition. Parce que tozalaki na barrière cumulée de 63 mois impayés. Donc comité de gestion ezali aote ezalaki na sans fil bâtiment A, bâtiment B, kokene na del derrière Académie des Beaux-Arts. Tango tokomi awa banye ezalaki awa. Pokoma awa parce que ezalaki mawa mingi. Bana na biso bazotanga te, batu bakufi, mibali bakufi, basi bakufi, batiki biso kaka boyi. Toya bapesi biso condition. Condition wana balubi boyi. Oyo atongi avec matériel durable te, bazolongola ye. Oyo ayo contredire biloko wana ayao. Kaka ba agent oyo bangage kaka sikasikoyi. Tozali aho déjà plus de 21 ans. Mbongo na biso ya INSS afutaka te. Boza combien à peu près au total? Au total, tozalaki 21 personnes. Oui. Na 21 personnes totikali 16 parce que ba mususu ba désister. Nazana mikana na ndako na bango. Na ndako na ko kimawa na ena peso. Awa, to nazali awa. Quel est document total document? Ba oyi ba désister kuko. Te. Ngai na lingi na yeba. Omoni loko na kiteli awa. C'est parce que j'ai appris qu'il y a des problèmes, bah tension ezali awa. Oui. Tension wana na ngana yebi que concession oyo ezali à l'état et que baspolier yango bakaboli ba mapangu. J'ai quelques documents certes. Maintenant na lingi na yeba en réalité qu'est-ce qui se passe? Oui. Banani bazali awa. Nini eleki, qu'est-ce qui a fait que lelo babenga la police azala? Bengio ba indirio en erreur. Ba indirio na erreur munene. Tango tokombi, tozali déjà depuis 1998. Alibi place yangoy. Vide. Tozola le libanda banye tout ça. Bakabeli bino to balobi na bino bopanga momentanément. Balobaki momentanément te. Est-ce qu'il y a des écrits pour ça? Ezana mukanda moko ezolo. Totinda na tribunal s'il vous plaît. Totinda na tribunal. Nyo kanga malamu. Problème ezaya ko conduire ngana erreur te, na ye kokotela mutu awate. Ozo kanga malamu. Oui. Na ye kokotela mutu te. Mais na linginde na ye ba vérité ya nini ezoleka awa. Document nyonso totinda na tribunal. Yo zana document moko te. Pas avocat na biso. Tozana na cabinet avocat ezali na ndolo ba indire yo en erreur te ozali pona population. Biso tozali ba papa, tozali les nations, ba jeune garçon mingi bazali awa, bazali ko ndire l'état en erreur. Tango tokomi awa, tobande otonga ndako. Totongi ndako ebongi kitoko. Ba deux chambres de salon tout ça passe les kimingi na tinda kuna ngai moko na tia ba locataire ba futela ngai nini ba nanga ba vivre munga na za vefu na kufeli mwasi mama na bino
bana ngai batangaka te kolia mapasi tanto ndako ebongi comité de gestion arbitraire bino bobima biso tobima parce que ndako ebongi tokomeli epa à l'état na grande instance zelanan nakoluka avocat na bino pona nini avocat na bino ndako ya a présenter biso parce que c'est ça la procédure. Oui. Ce qui balobi na bino ke bo vendre, d'accord. Mais il fallait qu'il ba pesa bino ba document et puis ba morceler esika yango. Des affectations dont il est question. Ceux qui on a déjà désaffecté en votre faveur pour na kopesa bino yango. Vous avez droit de rester là. Oui. Et loko biso tozo boya ezanini. Ezaka ba yanki biloko tozo vivre yango. Oui, oui. Ceux qui ont na gare centrale bazo tonga na kacha gare centrale. Mboka ngoto ko boma onka etikali ba tonga na stade de martyrs. Soti Bokotonga et que l'État paie Sibino, vous avez droit de construire et de rester là. Mais le côté limité, ezaka yanke moko abimi parce que ebani na mutuboye aye avandi wana balingi bakabola ba mapango parce que il faut na yeba d'abord. Est-ce que ba paie Sibino toute la concession ndenge ezali boye ou bien bakateli bino mapangu SPT etikali na partie mususu ou bien zandeni urbanisme d'Engolo Mabele azali l'État. Donc à Ibisi Bisoke, bino les ayants droit, tozo katele bino moto, morceau naye 20 mètres sur 20. Na pas bino bo moignao. Parce que bato urbanisme tango baye. Kaka bato mais c'est kabemba, je dis bien. Aye na carburant. Kabemba nena. Syndicaliste, na ye bien garçon là, mais c'est Gigi azo fanda wazo kondir bato aneret, atongi banda kwa d'une façon illégale. Biso ba papa to sali to mwani passe mi. Gigi azana azape agent. Non, c'était un agent ya on a 2016. Aya on a 2016. Biso ba to sali pas. Oui, c'était un nouveau engagé, Aza Didier nani. Didier soki bowe, soki nani tout ça na ibi comme na yamboka te. De amemi bato na désordre. S'il vous plaît, au moins du banda ko ikuna. Hein? C'est M. Didier qui a faire loger bateau d'une façon illégale. Il y a l'Obama. L'Obama. Papa. Didier wana. Didier a 2016. Biso to ya abada 98. Tobandi ko samba dossier o. Lelo to longeza pour na biso moko te ki intérêt na bango nyonso. To yokana kina bango. Que va devoir vraiment quelque chose tout ça désordre te bango bazo kende ba bengi na ba kuluna na ba sase ba komi kolandela biso ba komi ko menacer biso bango nde bazana bazaki ba sentinelle na biso papa na biso la syndicaliste na poste aza muto a travailler na poste c'était ba 50 mois impayé ben paiement belé poste ndazana za mbongo ne belé fa devoir yi ezate ke tolongi yango pa mais l'état saisir pour apesa biso ba mbongo na biso eza ba droit na biso tangu bango bazobenga ndeko Eliezer falo tuna bango basala la mikanda wana moto a désaffecté que on a journal officiel et ça comité de gestion yango moko en faveur ya ba ex agent dans le journal officiel les ali ya ba ex agent o ba vanda kaawa o ba zana kati ya dossier ya parquet boluka ya tribunal bokende koluka journal officiel eza biso te. C'était congolais de poste de télécommunications depuis le temps de Mobutu. C'est-à-dire, les gens qui sont ici, nous sommes ici à titre humanitaire. Depuis 1998, les gens sont venus habiter ici parce que le CPT, dans ce moment-là, il y avait un peu de paiement de 32, 40 mois impayés. Les gens sont venus habiter ici, à titre humanitaire seulement. Les gens qui sont ici, il y a d'autres gens qui sont ici de départ volontaire. Le départ volontaire, en 2004, la Copirep, je pense que vous connaissez la Copirep, la Banque mondiale est venue ici parce que la société a un problème de paiement, tout ça. La Banque mondiale a vu qu'il fallait libérer des agents, de payer quelque chose, enfin, qu'on garde un minimum des agents pour qu'on puisse le payer normalement. Il y a un document, une fiche qui était établie. Si vous partez dans la direction générale, vous allez voir ces fiches-là, de départ volontaire bien spécifiées. Et je mets fin à ma prestation à l'ECPT, je pars, ni dette, l'ECPT reste, la dette, séparation à l'amiable. Ils sont partis. Maintenant, je ne comprends pas, il y a une quantité de départs volontaires, soi-disant, ils ont allé au parquet pour plaider les causes, tout ça, bon, récupérer ces sites. Récupérer les sites, c'est-à-dire,
sur quel montant? Parce que cette site, si je calcule bien, ce sont des millions de dollars. Cette site ici, ce sont des millions de dollars à Gombe. Parce qu'à la Gombe, si on va à 1 mètre carré, c'est-à-dire si on calcule sur 1 mètre carré pour vendre les terrains à Gombe. Mais comment ils ont récupéré cette site? C'est ça que moi aussi je me demande. Le ministre provincial de la ville de Kinshasa, c'est lui qui a affecté cette site. A affecté sur l'ordre de qui? Parce que pour vendre les terrains ou bien concession de l'État congolais, il faut que le président donne ordre. Agent actif. Moi, je suis agent actif. Je suis un responsable de la maintenance à l'exploitation. Vous appelez comment? Je m'appelle M. Moueke Paul Matangeke. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, bino bopesi version na bino. Papa wana soki Paul apesi pe version na ye. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Bino bokotinde langa avocat na bino. Ce qui bozana droit na bino, il faut te protéger pe droit na bino. Hein papa? Mais loko to lingite ezande mutu aya kokota kaka boye na désordre, il va trancher pour un dossier qu'il ne connaît pas. Moi je ne suis pas la justice, je suis un simple petit député. Député moko ya muke ya munene kutute. Et loko to senga bino, il faut boza la calme. Botikala na tension te soki ya ndenge nini. Soki eza droit na bino mutu moko ta ko ndima ta mutu moko ke osaleli l'état après oke kufa na balabala bafuti we loko moko te. Mon lieutenant, na lingina loba na yo loko moko. Ndenge boza wana peuple oyo bino boza baninga ya peuple, c'est ça la police. Tokoki koya jamais na batu ya keba saboter la police. Parce que bateni wana bolataka biso mutu tolatisa bino pour que bobatela biso. Donc tokokota en contradiction na bino te. Ce qui bomoni toye bokanisaka te ke bosali nini. Lelo awa bako benga bino bo s'exécuter bokeiti. Boya ki juste ko sécuriser batu. Je pense que moi compréhension wana ezala. OK. Na numéro oyo. Hein? Alors, na tiki numéro mon lieutenant. Eza pona nini? Na lingina yo kana no ba avocat na yeba ils ont quel dossier, document surtout ba to urbanisme. Na yo kabango. Comme ça on va voir ce qui yo koya na âge ya batata oyo. Oye kaka boy asala vie na ye mobimba oye okaseye. Na ko sala ngote. Mais on doit défendre dans la légalité. Toye banani asali nini? Ah oui. Nkonde to boya. Oui. Mutu asala mutu nkote. Moni.